Salut et bienvenue sur Tcha Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Ndena Sarabino toujours confiance au Bozarakanango, la chaîne au Tcha Maloba officiel avec le vôtre Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Ndepé Sarabiso courage. Tout servir Bino Natanyo sur l'actualité. Ezali en direct de la République démocratique du Congo Toya Kawana pour nous informer Bino Yango Toye Lisusu. Na pokwa lelo na basango ya pokwa tozalaki wana na tongo tobetaki masolo comment est-ce que bandeko na biso ba wazalendo ba kosala musala makasi pona kobundela ekolo donc ndenge tolakaki vino tolobi cette fois-ci tokobanda koya na tongo na basango ya tongo pe koya na basango ya pokwa de façon que to informer population nyonso bazala au courant ya makambo ezoleka parce que na minute oyo esengeli koyeba ke Kagame nananga bazo futa ba journaliste ba mbongo po bakosaka population ba pesa ka information lokuta yango wana biso pe tolobi tokoya wana pona ko contrer bango tokoya wana pona kotalisa ke oyo ba ko loba oyo ba ko pesa eza lokuta biso tozoya siko na ba information ya solo pona ko informer bana ya mboka pona ko informer ba kongomani nyonso ba yeba comment est-ce que situation sécuritaire ya mboka na biso e kotambola donc sikawa boyebi ke biso na nzela ba YouTube permetta mutu nyonso ata azali na télévision te ata azali na courant te mais à travers son téléphone à travers ordinateur akoki kolanda ba info donc soki ezali na ba chaîne o bokoki ko s'abonner moko ya ba chaîne ya ko s'abonner yango yo Tcha Maloba officiel soki nano s'abonner te to ko sengo sabo s'abonner ebele et puis bon partager parce que biloko ya boye ba nguna ya mboka na biso balingaka yango te tant tokoya toko pesa basango déjà na tongo pona ko informer bino donc chaîne nanga ezalaki signaler donc okomona ke ba ko bundisa ba ko linga te to pesa information donc na tongo nazwaki des avertissements boyebi bato bazaka na YouTube donc soko vu déjà des avertissements ezalaka déjà efrakata makasi donc nazana des avertissements mais to ko landela yango na ba web master na ngai pona ko luka ko contrer yango parce que biloko ba ko réclamer ezali ba produit au biso moko to yebi na ko sala yango donc ba ko ki ko réclamer yango ti donc to comprendre que mosala to ko sala e ko déranger mosala to ko sala e ko tia bato mosusu mal à l'aise e ko tia quand ya Rwanda poison rwandais e ko tia yango mal à l'aise donc yango to sengi bo partager bo aimer bo commenter mosala to ko sala pour na ko soutenir biso donc to sengi mbongo te parce que to ko bundela nde ekolo tozali ba kongomani de père et de mère tozaka kana mboka moko donc musalo to ko sala yango to lieli yango lo meya te to sengeli yango pe lo meya te mais loko biso to ko sengi ezali kaka biso nyonso to bunda bitumbo elongo to partager to commenter to aimer émission oyo to ko sala bino na ngonga o parce que o ezali siko basango ya pokwa to ye na ba nouvelle mosusu par rapport ya auto pesaki na tongo donc voilà merci déjà na ba oyo bazo s'abonner na tongo to moni déjà que bato ba ko s'abonner donc merci na bino bo pesi biso confiance bo pesi biso pe litoi ya koyoka kondima ba message auto zo pesa alors pona déjà kokota na vif ya sujet ya poko alelo esengeli boye ba ke ba wazalendo ba wazashu ba ko sala musala ba ko la pongité alors to ko citer bino quelques villes ont déjà ba wazalendo ba ko sala musala ont déjà ba récupérer et sengeli boye ba ke sange ezali déjà sous contrôle ya ba wazalendo ba ko contrôler sange mobimba donc félicitations na bana mboka félicitations na ba wazalendo musala boko sala eza makasi mingi eza malamu mingi yango wana tokoki pe kofanda kimia te il faut ka to soutenir bino donc sange ezali sous contrôle ya bawazalendo na minutes oyo bawazalendo nde ba ko contrôler yango to mona ki bato ba ko koma ba ko zongela biso en privé pona ko loba est-ce que makambo bino boko lobeza ya solo ngai nazoya toujours na ba preuve donc soki na pesi information nazoya toujours na ba preuve yango to ko tikela bino sikoyo botala interview moko bawazalendo basali wana bazali présent na sange basali interview na confrère na biso moko kuna
alors toko tike la bino nonu bolanda interview yango ezali na Swahili donc ba obayoka ka Swahili bakoyoka ba obayoka ka Swahili te tango toko zonga toko meka kokota na détail poto expliquer bino makambo nini ba wazalendo balobi na micro ya confrère na biso oyo akitaki sur terrain na sange pona kozwa ba information vrai journaliste solo solo asala kande bongo. Alors ce qui régit et ko ba même langage nangai e balancer biso non ba image. Comment est-ce que Bawazalendo va peseli na micro ya confrère la biso et puis on se retrouve tout juste après. Watu ambao sasa hivi wanatizama wako nje na wengine wako Uvira na mbali zaidi ya Kongo mzima. Wanataka kujua kwanza hapa ni wapi? Hapa ni Sange. Hapa ni Sange na hapa mko position gani? Hapa tuko position ya Bazalendo. Sasa watu mpaka hivyo hawaamini kwamba hapa ni Sange, na kwa sababu kulikuwa habari nyingi ambazo zilivuma msite kutoka maredio international ki national ke Sange na plene mzima iko mikono ya M23. Hizo habari ulizipokea aje, na hizo habari labda unaweza waambia watu nini wa batuma confusion mkichu? Hizo habari balisema ni za bongo. Kuanzia Luvunge mpaka Sange iko mikono ya Bazalendo. Si hatuyaona hata M23 kwa macho yetu. Sange iko mikono ya Bazalendo plene yote. Kuna audio 2-3 zisikia ya watoto hapa Sange. Ikiwemo mheshimiwa Godefroid Muivya ambaye iko Bukavu na kama sidanganyi na mwingine. Sasa hizo habari kwamba alisema alikuwa ambia watu warudie Sange, wakobozi washaingia ambao ni adui ya M23. Sisi tunatambua kama Muivya iko M23. Ndio hivyo kisitu biko. Na mpaka sasa hivi tulisikia kwamba Sange kulia masasi mingi sana, lakini mpaka nafika mimi hapa sitasikia masasi. Ilikuwa masasi ni gani ambayo ilikuwa nalia hapa Sange ambayo tulisikia sana? Wakati masasi ilia hapa Sange, FARDC ndio yenyewe lipita hapa. Mwase inataka kupigana na sisi. Kuingia pale mbele ya barabara, sisi kufika pale wakaanza kutuingiza kumasasi. Pale sisi tuko basoda na tuko bazalendo. Jue kusikilizana tukaanza kupigana nabo. Lakini kwa hii wakati tushasikilizana na FARDC tuko pamoja. Bako yetu. Unafikiri labda chanzo ilikuwa nini mpaka kuanza kuwataki wazalendo? Si chanzo walikuwa tunakijua. Kisi walikuwa mubaya. Alikuwa anatafuta mzee akakutana telefone yake iko mikono yake, iko na charge. Aba kusikilizana na yeye asubuhi bakalamkia asubuhi, mwase wanakuja kututoke hapa kwenye tuko. Tukamwambia sisi hatutatoka. Kwa hii position ya MONUSCO. Ndio. Ya maana MONUSCO ilitoka ikaacha position zake wazi au muone mlifukuza hapa kwa position? Hapana, waliacha tu wazi. Mlikuwa FARDC wakati vitu viko vinaenda mubaya, wakatoka wakaenda. Na sisi tukaingia, lakini mkingali wengine wa FARDC bibi yao kingali humo na wa FARDC bo peke pamoja wakingali humo. Tuko nabo pamoja. Kuna habari ziko natembea kwamba nyie ndio mko na shika silaha za FARDC par force, wala ambao wanakimbia vita, mnawaambia mwache mabunduki hapa, sisi tupiganie mjini yetu. Sasa mkimasha kama nyie mko wa trete kama vile Bukavu na Goma. Si hatukamati silaha za FARDC. FARDC ndio kupatia silaha. Mzee, watu wa Bukavu wako nalia kila siku, wanauawa na Goma na wengine kubakwa, lakini wako na waaminifu sana wazalendo ambao huko kwetu Sud Kivu, Uvira, Fizi. Unaweza kuambia nini hao watu ambao wanategemea mpaka hivi? Ndio waikale tu fasi moja, tutabaokoa. Make batulie pale. Ndio. Mzee, vita hii kuiweza naomba kwanza kuungana mkono. Kuko watu ambao wako nje, Bafulero, Babembe, Wanyindu ambao wao wako mbali, hawezi ingia mvita, na wengine wiko hapa hata Sange hawezi ingia mvita ashike bunduki. Kwa kushinda hii vita naomba kupata chakula na wengine na kuwasaidia. Unataka wasaidie nini ili mradi mpate nguvu kushinda hii vita? Unaona watu wenyewe wako nje. Uzalendo wako kusema mwasema mtu akamate silaha. Hapana. Uzalendo ni ule mwenye anakufa juu ya iti yao. Anaweza tusaidia chakula, madawa na minisio. Ndio tunaendelea mbele. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert.
BD Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimenté pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, Hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BD Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Voilà, donc bon tout dans la question il faut que kota ka botalaka parce que dans la mission soka monika ka titre à mon net tozo ya ko sala ba kadiosha. Donc soki bo sali constat bo mona ki banda na bandi ko sala masolo ya tongo topé basango ya tongo na basango ya pokwa nazo ya toujours na ba information oyo na ko zo yango na source et puis na ko pesa bino ba image oyo ko confirmer et ko pesa siki na ba information oyo na ko yela bino. Donc bino moko bolandi ba ko ka Swahili ba yo ki Swahili memba oyo ba yo ka Swahili te to ko meka mpe ko expliquer bino nini oyo ba waza ba lobby na micro ya confrère na biso. Donc la première des choses, il faut savoir que ba confirmer sangue ezali sous contrôle ya ba wazalendo. Donc ba wazalendo nde ba ko contrôler sangue mobimba puis ba beti lisolo ba expliquer comment est-ce que ba zwaki ba kotaki na Bukavu. Donc boyebi ke uta lobby to pesa bino ba information déjà comment est-ce que ba waza ba kotaki na Bukavu na nzela ya KTV. Alors ba expliquer na micro ya confrère na biso ndenge nini ba kotaki. Donc c'était na durée ya 20 minutes ba betaki ba M23 pe AFC. Donc on a 20 minutes kaka. Donc pour vous comprendre que ba wazalendo bazali ba bilenge topé ni bali o ya makasi ya mboka la biso République démocratique du Congo ba telemi pour la kobundela ekolo. Donc bino mo comprendre kaka na durée ya 20 minutes et si ba betaki ba M23 et ba M23 ba pakataki mbangu. Donc na kati interview wana ba expliquer comment est-ce que ba kotaki na KTV ndenge ba récupérer ki yango et puis ba expliquer le pourquoi ba sali recule par rapport ya bitumba aussi ba bandaki. Donc constat ezali ke balingi koboma population te parce que biso tozali lokola ba Rwandais te bango ba koboma M23 ba koboma population baza na souci te yango to koyebisa Kagame 30 ans ekoki otangisi makila ya ba Kongomani pendant 30 ans, plus de 30 ans même. Alors tolobi 30 ans ekoki Kagame okoyiba lisusu na République démocratique du Congo te, Kagame okoboma lisusu na République démocratique du Congo te. Donc ba wazalendo ba expliquer le pourquoi basali recule na bango parce que balingi te ba sala mabe na population mais baza toujours déterminé ya ko récupérer Bukavu mobimba mais quelques villes déjà ba yebi na kozwa yango. Donc quelques localités ba yebi déjà kozwa yango mais baza déterminé na mikolo ko ya esengeli bazwa Bukavu mais ba kozwa Bukavu ba bomi ba Kongomani te bango bazali nde ko bunda contre ba M23. Donc voilà ba meki ko expliquer yango na kati ya interview oyo et puis ba ko ben na matoi na bandeko nyonso bazali na Bukavu ete na ngonga ya 20h esengeli na bango batikala déjà na ndako parce que bazali na posa te ba Kongomani bakufa tango mosusu bakozongela bitumba na bangonga wana toyebi nanu te mais bapesi mbela na bakongomani nyonso o bazali kuna na Bukavu soki tokomi ngonga ya 20h esengeli kozala déjà na bandako et puis babendi bango lisusu matoi na koloba ete esengeli te bazalaka pene ya bakan oyo ba M23 bazali. Donc message oyo tomeki kolimbola yango na lingala po bandeko nyonso ba comprendre ezala ba oyo bazali na Bukavu ezala ba oyo bazali libanda ya mboka o ba kolanda biso de partout dans le monde ba yoka katam sous Swahili te mais tomeki kolimbola yango na mokie pour na ko faire comprendre na Kongomani nyonso message oyo ba wazalendo ba pesi biso na kati elema oyo. Donc ozali na Bukavu 20h yebela déjà 20h zala na ndaku et puis kozala mingi te côté ya bakan oyo ba M23 bazali parce que ba wazalendo baza tellement déterminé ya kosilisa bitumba ope ya kobengana monguna na mboka na biso. Donc ezali kaka sange te ezali pe lisusu na Uvira. Donc esengeli boye baki na Uvira ba waza baza déjà installé ba waza baza ko contrôler Uvira wana mobimba et puis na Kamanyola. Donc Kamanyola pe ezali contrôler na ba waza na biso. Donc ba ko contrôler Kamanyola mobimba Luvungi. Donc Luvungi pe eza contrôler
na bawaza waza. Donc à part Luvungi, Mulenge peut aller contrôler na bawaza waza. Donc oko mona ke bawaza waza bako sala mosala bawaza chou, bako sala mosala bako bundela ekolo. Peuple congolais tozala uni, peuple congolais toloba même langage, peuple congolais totala direction moko po to benga na monguna tozala déterminé ndenge bawazalendo baza déterminé. Donc natangeli bino quelques localités o ici bazui et bitumba na bango ezali ete ba récupérer Bukavu Mobimba, ba récupérer Goma, ba récupérer Bunagana, ba récupérer bisika nyonso o monguna à s'installer. Et puis na yebisa bino na ko continuer toujours koloba yango mikolo Kagame akola la pongite tension ezali ko mataye tangu nyonso. Donc akomi ko tambola na makayabu na poche ya ba veste air nyonso azo tambola azo tafuna na makayabu pona ko stabiliser tension. Voilà information mususu oto nito pesa bino na basango ya poko ya lelo sengeli boye bake wuta ba waza ba s'installaki na Bukavu lobby précisément na Kan TV et trouble na kan ya M23 babandi ko sala patrouille na bandaku. Donc ba M23 ba komi ko kote la batu na bandaku ko sala patrouille ba ko kanisa ke ba waza baza na kati ya bandaku ba population ebombi bango na kati ya bandaku kasi sango ya pasi oyo na ngina pesa bino ezali ke soki ba koti na ndaku ba kuti mwana mobali ba ko tika ete ba ko beta ye ba ko boma ye na ko yeba te bato ba ko loba bazoya pona libération mais bango ande ba ko silisa population ba ko ya ko libérer. Wana toko mituna mutuna libération yango oyo bango ba ko ya nango ezali libération ya ndenge nini bino boko loba boye ko libérer peuple mais peuple bino boye ko libérer boko boma bango lisusu. Alors boko kamba peuple nini boza ko libérer peuple nini mutuna toko tuna nanga yango wana nanga ozali ko libérer peuple nini. Donc ezali participer mawa komona mosala oyo nanga na Kagame ba ko sala na partie est ya mboka na biso. Donc ba komi ko sala patrouille ezala na moi ezala na butu ba ko kota na bandaku ba ko fuyer soki bakuti elenge ya mobali ba kei na ye na makasi soki aboyi to pe basali mo résistance mokie ba bomiye ba mort ezo continuer na ngambo ya Bukavu. Donc eko pesa pasi vraiment participer mawa mais toyebi ke tozali toujours na koliki a été makambo oyo ekomi ko kende déjà na suka makambo oyo victoire ya République démocratique du Congo ezali déjà komonana ezali susu mosika te ezali déjà komonana. Confiance toujours na ba mapinga ya mboka ba FARDC, confiance toujours na ba wazalendo na ba panzisango nyonso, confiance toujours na ba kondi nyonso ya mboka toyebi ke ensemble na population nde tokolonga bitumba oyo. Donc yango basango ya pokwa oyo tobongisela kibino na mokolo ya lelo et bo continuer ko s'abonner belé na chaîne oyo Tcha Maloba avec Grady Mouya, bo partager, bo aimer et ko sala malamu mingi yango nde ko lakisa ke bo ko sepela na mosala to ko sala pe bo ko soutenir yango. Tozali na posa lome ya te poto servir mboka, tozali na posa ba pesa biso loko songolo pakala te poto lobela mboka. Donc tozo ko lobela mboka parce que tozali ba congolais de père et de mère, tozali na mboka mosusu te pona ekolo biso nyoso toko telema, pona ekolo toko lala pongi te, pona ekolo toko zonga sima te elongo na ba wazalendo tolobi Kagame 30 ans ekoki, Kagame 30 ans ça suffit, tikela biso mboka na biso, tika koboma ba congolais, tolembi komona makila, tolembi komona bibembe ya bandeko na biso. Alors moi je vous dis déjà, portez-vous bien, au revoir, on se retrouve demain matin pour na kopesa bino basango ya tongo. Alors au revoir, bye.